Mbote mingi na bino bande obalande ya Kimbangu 21 a ezali wa bino Jomak. Message bolimbo la ndelelo ezali message ya papa Diangenda Kuntima. Nzokande kozala mondimi ezalaka ndenge moko na moto asalaka commerce. Bandeko basalaka commerce, baluka bazwa nini? Baluka bazwa bénéfice. Soko zo sala commerce, osomi biloko moko bozali koteka, soko zo pesa bénéfice malonga te, na kanisi ko stopper yango okende ko luka biloko mosusu oteka po pesa yo bénéfice malonga. Bato ba salaka commerce baebi. Mais awa papa Diangenda pesa ki ba technique po yo mondimi bénéfice ozali ko luka ezala triplé. Ba technique yango ezali nini? Yango nde bolanda na extrait bolanda. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazareko Kende, qui vivra, verra. This is Ibago 21. Papa Diangenda Kuntima atei bakimbangi c'est plus de 40 ans. Papa lobaki na biso nyonso. Na maloba ya papa Diangenda ki soki tozalite botuna te papa ava kufa lobaki nini. Botala kaka nyonso tokoloba bino mokolo na mokolo. Mokolo yengana lobaki, mokolo mibale na lobaki, mikolo nyonso tokolobaka. Makambo tokolobaka. Ezali pona bino bato boza sikoyo, baoyo basi bakufi, na baoyo bazali koya. Donc makambo na bango, makambo papa Diangenda Kuntima, ba pesaki na ba message na bango yango na nde ligne de conduite. Kozala mondimi eza ndenge moko na moto azali kosala commerce. Siko ba technique wana papa Diangenda Kuntima pesaki ezali nini? Yango na lingi bolandana no extrait ya liboso. Boyoka ndenge nini papa Diangenda lakisaki bakimbangi steke kozala mondimi ezali ndenge moko na moto azali kosala commerce. Bolanda. Ba mama batata. Beso batoto ya mama kadiboso. Ekoka ki na biso ete mokolo moko mundimi moko akoka ki kujwa mundimi asika. Pona nini? Mutio soto asalaka commerce. Soko akayi asumi mailoko. Ezare ya 500 ayi, 1000. Mposa na izare ndenge nini? Il faut sala bénéfice na mambongo wana asumi laki. Ebe ekoka pe na makama mulimo malamu ne toujours aka bénéfice. Ezara kana be mutu nyonso tu mpasi soko azalo kosala musala bongo azalo kosala be perte. Bandata wana kanisi découragement ko yela ye. Bandata wana koloba a lokola na kosala mais ezalo ko kanangaite akotika. Donc mundimi nyonso tu oyo abengami ete mundimi ya papa Simon Kimbangu solo ekoka kinaye nde ajwaka moko mundimi ya sika na ndenge nini kuteya ntango susu kuteya ezalaka mwa pasi kasi ezali kaka bele nabijaleli ya moto kasi moto ndenge nini atambulaka boye or ke moto wana azali na ndenge na ye mais makambo toza kusala on dirait ezali ko intéressé yote ngai wana te pana nini nganda zananga moto lingumba nini kimbangista tout d'abord va ridiculiser yo kasi à la longue pana bijana ya kitoko batu ba kamati exemple na yo tikana la na moto wana pamba te akotambala kana ndenge mususu na kanisi batana wa mama bolandi extrait ya papa Diangenda Kuntima na ndenga la kisibiso ke yo mondimi ezali na yo malamu ke tangu nyonso otiaka na motu na yo ke olukaka kokotisa mondimi moko na nzela ya papa Simon Kimbangu ndenge papa lobi est-ce que okenda koteka na babalabala mais papa lobi na bizaleli na biso ndenge na kosala commentaire mingi te mais boyoki explication ya papa Diangenda mais pona tout le monde qui papa allait ko betela likambo yango sete mingi et pas mosusu papa lobaki yo mondimi soki okotisi mutu na kati ya lingomba yeba ke bénéfice na yo wana ezali triplé donc 3 fois et on a lingi bolanda extrait oyo comme ça tokozonga pona to sala conclusion na biso pambate yo zana mwinda yangwana mutoyo aoki yo
au terme na ye yompe au teye allez au côté na kati ngumba vraiment sepela pas battre aussi au juif na misu matata nzambe ozali na triple récompense pas battre mutwana yibaki ndenge bana na biso boyami na mokolo mayenga nakanisi batana mama bauti kolanda ba extrême bale na tibina papa de ngenda yo jeune kimbangi c'est surtout biso bato bima libanda ya mboka ba ambassadeur et papa Simon Kimbangu bolanda ki extrêmement na hôtel ko tchaka la mingi te awa na lobela ki likambo ya ba ambassadeur mituna esika yo zali depuis au côté na lingomba ndenge ndeko moko benga ngai abande ko sala nga ba remarque alobi na nga na bandi lingomba série ya papa de ngenda depuis 1965 mais 10 ans yango na fanda na ndako pona makambo ba désordre makambo ebele bele 10 ans afanda na ndako mais papa de ngena lobi na biso kozala mondimeza lokola ozali kosala commerce ofanda na ndako oya chaque jour na église est-ce que osala ka nyonso po okotsaka batuna o mema batuna nzela ya papa Simon Kimbangu yo ambassadeur otiki mboka mosika même yo muto ozali na Kisasa ozali na Congo Brazzaville ozali na Angola nini oyo ozali kosala po ete obenda batuna nzela ya papa Simon Kimbangu papa de ngenda kuntima lobi oyo nyonso akosala ka yango mokolo na mokolo bénéfice na ezali triplé mais mingi soko totali to komona ke to poussa kakutu batu libanda ya lingomba to zali ko poussa batu musika okomona ndeko bande ko na église na bizali na yo kaka o décourager afani na ndako soki okotisi mutu bénéfice na yo ezali triplé et bon soko bimisi mutu na lingomba punition na yo pe na yebiki ekozala triplé pamba te nzambe azala ka juste et pas yo kimbangiste ofandi yo jeune kimbangiste oyo ozali kolandanga sikoyo mituna motuna depuis yo koti na lingomba aussi osali nini to osalaka nini mpona kokotisa bana papa Simon Kimbangu na lingomba mingi toitunaka papa Simon Kimbangu asalela biso nini ntango tofukamaka papa okosalela ngai nini totunaka mingi te papa Simon Kimbangu asalela biso nini kasi tomitunaka mingi ke ngai Jomak nakosalela papa Simon Kimbangu nini nasalela papa Simon Kimbangu nini mpona sepelisa ye pamba te balobia oyo aloni nde arekoltaka yo oloni na ye eloko moko te mais oza na besoin ya orekolte eza lokola ndenge balobi luka liboso bokonzi ya likolo oyo nyonso etikali bakopesa yo yango ofele toyebi na Kisasa ndenge ezali na Afrique ntango bamama oyo batekaka bamadesu batekaka baloso soki olobi mama nalingi desa kombi ya loso mama akozwa desa kombi ya tie esima azwi mwa liboko oyo tobengaka na lingala matabisi abakisi sikoyo yo osombi te mais okepa ya mama nolobi mama pesanga matabisi non yango na mokanda nzambe balobi luka liboso bokonzi ya likolo oyo etikali bakopesa yo yango lokola matabisi ofele donc lokola matabisi yo jeune kimbangi c'est pas ofandi oye awa na poto mingi tokanisaka ndenge toye na poto awa toye kokoma bato ya mbongo mais tozali baambassadeur wana ezali mission te papa atindi biso tokoma bato ya mbongo nakanisi mingi mpe oyo bakoma deja kala oyo toyebi bandeko mingi basali ba 20 ans 30 ans mingi kutu babotami awa mais totala nana na bato wana nyonso toyebi ke bana papa Simon Kimbangu nani si akomi millionnaire nani si akomi riche botala kaka bisika tokosalaka bamisala na biso ntango nyonso tokopotanaka kaka tokomona ki misala oyo ekoki kosalama na bato bazala bambongo mwa mikolo moke mais ezwaka biso ntango molai po ete toza na bamillionnaire wana te po ete mosala oyo papa Simon Kimbangu alingi te tosala yango na pasi po balobi na mokanda ya nzambe na ntango ya pasi belela tata nzambe na ntango mpe ya esengo luka elongi ya tata nzambe nakanisi yo kimbangi c'est pas yo fandi yo ndeko yaki na poto effort nini ozali kosala po bakisa implice na mosala ya papa Simon Kimbangu mituna motuna wana effort nini oyo ozali kosala po obakisa implice na mosala ya papa Simon Kimbangu
tolala kana biso tozali kolala tozali kolamuka dimanche ekoki okende église mozali kosala nini penza en particulier lokola ambassadeur pour bakisa implice na mosala ya papa Simon Kimbangu soko kanisaka likambo wana en tout cas kanisa malamu tango tali d'extrait na papa ngenda lobby yo mondimi ezali na lokola devoir pour benaka bato pour yeba ki bénéfice na yo ekozala triplé donc 3 fois tozali na mabe pamba yeto yakina mokili ya masumu mais to yeba ke lokola mabe ezoleka mingi to lekisa pe malamu to sala pe malamu pona mukolana ba kosala balance ba kozo mabe na yo ba tiawa bazui malamu na yo ba tiawa mais mingi na kati na biso to ignora kalika mbwana to ka komona ke so ba tiango na balance zo mona ke mabe ezoleka mingi ke malamu to lukaka lere nyo sosoko to komona passe zo benga tata nzambe to za na besoin papa Simon Kimbangu asale la biso nde mais to tuna kate ke papa Simon Kimbangu si to sale lié nini apesi biso mayele apesi biso makamono so apesi biso mais biso siko si to sale li papa Simon Kimbangu nini par contre to zali ko pesa e punition to za ko punir ye na fa na ndako ba église wana lelo dimanche na fa na ndako di obombe na yo ye kuna azozela yo na chorale yo bombe oyebi pe ke yo ozana voix ya bien so que dimanche na église chorale ko yemba malamu te mais opinirie olobi ki ngale na fa na ndako donc o fa na voix na ndako mais lobi kuna so ozana pose eloko yo mutaliboso zali ko ganga ozali ko belela papa otiki ngai penda papa otiki ngai mais yo saleli ye nini ndenge na pese exemple yo ke ko somba te osengi mama tiela ngai matabisi non somba liboso yango papa ngena lobaki luka liboso bokonzi ya likolo oitikali ekopesa malayo fele